bandeko na ngai lelo na décidé nasala mwa ba exercice napesa mwa ba exercice na bandeko na biso na temps oyo ya confinement bandeko nani na profiter napesa mwa ba exercice na bandeko na biso na mwa temps oyo ya confinement na ndako bandeko nasali vidéo uniquement pour na peuple na biso partout bozali juste napesa bino mwa idée na ntongo soki bolamuki tokendeki misala tosalaka bokoki kopasaka ne fiske 10 minutes ya exercice esalaka bien na santé. Donc esengi te ke ntango malili ezalaka obima libanda okende okima bambangu, ce n'est pas important. Naza na lokola moi ebimi lelo moi ezalisa 25 degrés hein? Donc bomoni bino moko na libanda na veranda na ngai awa esika nasalaka barbecue na ngai esika nasala ta entraînement na été souvent na été nasaka natiaka mwa nani moko nafongolaka yango po esunga ngai mpona toka na ngai. Alo bandeko na ngai nakolakisa bino mwa ba exercice ya mike bokosalaka na ndako pendant l'hiver, surtout soki ndako na yo eza na salon nakolakisa bino ba exercice oyo bokosalaka na ndako eza seulement mpona aider baninga na biso soki oza na mat donc oyo ezali mpona mwasi na mobali eza kaka ozala mwasi mobali ozala mwasi mobali hein? Donc na tongo soko lamuki toujours il faut kosala ba exercice ya flexibilité. Donc na tongo lamuki ma exercice oyo eza important. Oke na salon na yo soza na ndako ase oloki mwa nani toujours oyo eza important exercice oyo toujours kosalaka boye eza important ya flexibilité mpona nzoto l'exercice oyo. Eza important matongo lamuki eza important. Donc ozo toucher mabele eza important ba exercice oyo. Exercice oyo nazolakisa bino eza important na ntongo osalaki yango oyo mpona flexibilité ya nzoto mikuwa ya nzoto ekangamaka te. Souvent olamuki na ntongo ne fût-ce que 5 minutes ne fût-ce kaka 5 minutes oyo 5 minutes seulement oza na mwa rythme ozosala yango. Soki osali exercice ya flexibilité pendant 5 minutes mpona lakisi bino ya nzoto donc toujours 3 fois par semaine ozosala boye ozosala yango oyo mpona kogarde soki tozokola mpona kogarde flexibilité ya nzoto. ofungoli makolo na yo ozogarde bagenou ezala droit de temps ozogumba bagenou te genou eza toujours droit ndenge eza boye ozomona yango boye pendant 5 minutes seulement hein? Pendant 5 minutes oyo ezosala yo bien parce que ezogarde flexibilité ya loketo na yo. nayebi ke mingi bakosala yango su te parce que makomi minene mais non
eza bien pour la flexibilité ya nzoto na yo. Ne fils que 5 minutes kaka. Après ça, osali susu 5 minutes ou 10 minutes mususu exercice pour que tu chaque fois na tongo. Botala. Faut ça on a rythme. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 exercice oyo nazosala oyo ezali ndenge moko na moto akendeki libanda akimaki mbangu mais ozosala ngo ndako no sur place. Après ça va kosala exercice ya flexibilité pendant 5 minutes. Après ok na mouvement oyo flexibilité wana ezogarde misisa na yo mikuma na yo flexible ebaki tozokola. Après ça, aucun exercice. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Naibandeli, malembe. Malembe nan. Ne fais que 5 minutes, 10 minutes. Dans ce matin, on te ressort. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après ça, on peut changer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ezali ndenge moko. Ezali ndenge moko le soki mambango na libanda. Avec le temps comme ça là, on commence à speed. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, allez, donc ne bandeli malemi. Vous avez mon sika. Vous avez beat stamina. Donc vous beat souffle na yo. Ce qu'on sait on est que supposons on s'arrête 5 minutes il y a articulation. OK, ce qu'on a task yo, moni nga moni na comme un peu souffler. Mais elle m'a dit que parce que na souffre ça souvent. Autre chose. Na maba souvent ce qu'on sali yango aux ongles sur articulation. Aux ongles sur pardon. Aux ongles sur l'articulation. Aux ongles. Jambes jointes. Aux autres toucher ma belly. Jambes na yo. Toujours. Au fond de ma colonne na yo. In, deux. Toujours bas genou. Droit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prochainement, na kotia eloko mosusu na kopesa bino kosala exercice mosusu kompe bokokitaka boye 1 2 3 4. Ça dépend mais nalingi na tongo bosalaka nini na tongo kaka articulation pour la flexibilité en nzoto et puis au cet exercice 1 2 2 1 2 au rythme 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5 à 10 minutes okomona otoki. Soko sala pendant 2 semaines. Mokolo kokima mbango okoza na souffle, on dirait okima mbango souvent. Avec le temps, au lieu na hiver obimaka libanda okana kete ndako. Le temps omese nango okoma sikoyo ndenge nini obakisi speed, hein, obakisi velocity, vitesse nango obakisi vélocité. Comment dirais-je? Ce qu'on kende malembe avec le temps qu'on met ça là, on comme ne fût-ce que 10 à 15 minutes, ce qu'on met ça nango. Donc, on commence à faire kilomètres. Avec le temps, on s'en mini, on monte que non, on s'en traîne pendant 30 minutes, 25 minutes. Si on a bloqué aussi un arbre, par exemple, et là, comme on a l'examen, on a pad, on a pour le genou, oyo, ils ont pour le genou, oyo. Et loko oyo eza bien, mais eza facilité pour toi sala yango. Na ko laksa bino sik boko comprendre yango, mais ezali loko moko ezali kitoko bien pona libumu na yo. Soki o travers na oyo ne bandeli eza pasi. Soko mo sala yango, ko sala ngona mingi te. Misatu 5 6 ti okuma sala mi 80 même 100. Mais yebaka oyo e ko rendre libumu na yo plat. E ko build ba biceps na triceps na yo. Et comme ça yo poitrine mongo qui mais souvent au sala yango il faut ter masusu au sala flexibilité. En ça veut dire au sala yango. C'est un système très difficile pour sala yango. Bon. Et ça un système mongo tango au sala yango il faut maintenir mon Congo plat. Donc force na yo soko lâcher force na boko okwei na mabele okozonga te. Donc il faut travailler équilibre okende ozonga en maintenant mukongo na yo eza la plat limutu na mabele te. Omoni ngai tanga libumu nanga et tout na mabele te. Botage, moi il blanc tout ma belleté. Na ko savana expliquer quelques secondes pour mona. Omoni. Et puis na zongi. Bato mususu so ka kebonga ko zonga te. So ko zima retard ni a force maboko po zonga, donc ezali système moko ya vitesse ya ko créer G wana. Autant OK, hein? Ozongi. 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 J'espère que vous avez un système moko. Tango ke no komina suka pambo foma moko zonga et ko aider yo libumu na bele komate et puis ko garder mon Congo plat. Donc vous avez créé ici ça kuna na mon Congo équité. Avec le temps so comment aller mal comprendre yango. Bon malika ndena la simne loko yo ndenge ya usala yango. Mat oyo so za na mona ndaku ezali bien pour l'exercice. Ba mama oyo ba ko sala te boko iko banda malembe na ndaku yo moko vandaki ovandi na ndaku obandi ba exercice
obandi exercice malembe malembe. Ok, kosala yango mingi te. Soki osala yango mingi obana kozwa crampe na libumu na yo. Donc osali mibale surtout bamama oyo basalaka te osuki na yo wana otelemi obandi baarticulation flexibilité oyo eza important parce que soki misisa ya libumu ezaka kokangama osala exercice oyo ekobelisa yo kozwa problème ya libumu na okokima kosala yango. Donc ezali important na tongo ozosala baexercice mpona misisa mikuwa efungwamaka nanu bongo nde okosala exercice tu okokosala yango. Baexercice eza mingi nakolasa bino ya se me nakolasa bino exercice ya se mbala nsima nalingaki kaka boyebaka eno eloko principal nalingaki bosala exercice ya tongo mpona souffle oyo oyo trois. Donc exercice oyo eza important soki okomosala yango 20 minutes eza ndenge moko lokola okimaka mbango libanda okendeke mosika bakilometre avec le temps okomosala yango vitesse ocréer rythme yo moko. Donc yo moko koponaka obandi na 1 2 1 2 1 ok na oyo osongi susu osongi okocréer ti okozwa nini kosaka liboso po garder rythme wana avec le temps okomisala yango vitesse okomprendre non souffle okobit souffle na yo moko malembe malembe. Après ça nga nasalaka poids à l'air moko donc nazala dolanga ya poids nazopesa conseil mpona bamama na batata oyo balingi batravaille abdomen na bango. Oyo ezali même exercice wana na lakse esika wana oyo mpe ezali important okosalaka yango. Donc maboko ifezala awa eza mpona babiceps na yo changer changer comme mpe ntango nazalaki na tapi wana okokolala okangi wana makolo na yo boye ede yo kosouleve makolo na yo ok une deux ntango tokende malembe malembe. Mpona mibali oyo balingaka kosala poitrine na bango oyo eza mpona après baexercice okosala oyo te sanke otoka ya liboso baexercice ya musculation nano ya flexibilité soki osilisi yango nde okei na exercice ya kotoka ya pema. Suivant cet exercice ya pema il faut zonga susu na flexibilité toujours maboko toujours na flexibilité soki osilisi yango soki na oyo ntango kosala yango eyebake ozoutilize baforce ya misisa na yo ya tolo na yo to ntango ozokende osilisi toujours
parce que on utiliser la force, il faut toujours l'exercice oyezala. Oui. Il faut toujours les arts. Donc, il y a surtout ça là, et que c'est une articulation, et que c'est une flexibilité, il faut toujours bon, bah, oyo, toujours, ceux qui osent ça exercice, il y a poids. Aux gens, il y a l'autre côté pour me surtout, dans les balles. Aux gens, il y a OET. kosala yango excessif te soki omoni poids na yo ekoki koforce jamais donc okomata banombre ebele avec le temps osali moins 3 ekoki nango osali moins 5 ekoki nango osali boye tout ça allez question maboko faut kosala yango. Yes, I'm doing training and I'm spelling someone toujours. Yeah. Money is important. Also salacto. Bamususu basala yango boye. Soki nakosala écoute. Fais la tout droit. Après ça, on finit au makasi pour un équilibre. C'est ça. On fait ça à droite. On est aussi banane na yo, balance na yo. Et là comme ça. Ce que je veux dire, c'est l'exercice, il faut faire l'attention. Quand on va faire tapis, si on travaille l'abdomen, il faut faire doucement. Au sali moins 3 mois 5 ça suffisant au tiki. Ce que c'est le mingi, ce qui nous a eu, bah muscle c'est carrément déjà. Donc na bouton là la tête on va crampe. Donc vous allez obligé de travailler la flexibilité na le bosso. L'exercice c'est maboko, oyo. Il y a le keto, il y a kokumba maka pour créer flexibilité na mukongo na yo. Et puis, après ça, oyo, on va mais doucement. Parce que oyo, elle on la graisse dans les boumous et puis il faut créer avec un six pack. Donc, ok. 1, 2, 3, 4. Telemi ozongi lisusu
C'est important exercice au salaire parce que c'est important. Quoi encore? Oh, yo. Bon, j'espère que quelques exercices. On attend dans cette 1h30 minutes. Et ça regarde une idée. Entraînement personnel et d'accord. On a un confinement. On a un hiver. Je pense que c'est tout.